Mais tu es sur le terrain, tu es sur le terrain, tu as circulation, ça tu es le côté, tu es évité ce qui n'a pas juste, tu es évité. On a regretté, opposition très faible. Bango wana, journaliste songi wana banien, babicité. Les armes mercredi, les armes journée batte belé babima boluka mais ndeto e marqué, ça capone la ville morte en nous. Ça te que ça réussite à opposant mais les armes batte babangi. Ils à la président de la République Fachi, ils à la opposant. Bazo Lukaba changer constitution. La plupart des gens ont intérêt à Bango d'abord. Merci beaucoup, Lego Panisango. Naza un message pour féliciter le peuple quinoise, quinois. Na ndenge bayoka ki mbela na biso ke ba fomula magasin ba sala limbongo na bango bataba bis ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, très chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, chaîne YouTube Yabis Podcast. En tout cas, grand merci à vous, la confiance pour Sarabiso. Et na nenge vraiment pour la émission à Bino et Bandeli Tisuka vraiment Sarabiso na Laming. Voilà, quand votre âme, la serviteur, votre âme, la protestateur, Watakin fait 4. Les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 14-14. En tout cas, on a remercié Sénat notre parce que Galabino Tokutana Susumukwalelo mercredi le 3 juin 2026. Voilà, chers amis téléspectateurs, ils se passent par Ikongomani Toyebi Mokolo Yalelo et autres comme opposants, Baloba que non, ville morte, les pouvoirs en place, Baloba qui ville morte exacte makambo nyonso activité tout bato bakokenda bango mosala batransport ekosala na ndenge elongo bani awa précisement na engumba ya ville province ya Kinshasa epuis na toyokaki mpe nde tomonaki mpe excellence mokonzi engumba ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Engumba lubaki alobaki ke non ville morte exacte marche pe ezate peuple quinoise tambola na ndenge elongo bani activité eza en marche soki osalaka otekaka na zandu kende teta na yo partout kende sala mosala na yo na ndenge elongo bani mais concert oyo tosali awa mokolo lelo mercredi le 3 juin 2026 naza awa vers boulevard Lumumba. On a vraiment circulation, il y a transport, ils ont vraiment. Donc, ils ont bon ils ont vraiment moko. Donc, boulevard, ils ont vraiment. Nous qui faisons dans le Robanité, nous avons 8h heure de Kinshasa. Bon, total, nous avons comme 12h, ce qui va nous vraiment économiquement. Parce que les peuples chinois, ça avait fait un peu de donc mabobanye ezalaki bana ya kelasi baete le misusu batangisi te tomoni mpe uniforme te ya bana depuis ndenge tobandaki kotambola donc bokoyeba bango à travers cette émission restez toujours branché nayebi ke bolingaka chaîne bino makasi ya biso podcast là tozomona bongo baboutique eza toujours fermé bazotala nanu mopepa ngo ndenge ezalaka mais ya kokamwa oyo tomoni bajame oyo bazobenga bongo dipoge force ya dipoge baye vraiment babimi na boulevard bazosala salongo bazokombola makadam bazolongola basalite balingi te bamona bongo basache côté ya baopposant ville morte côté ya pouvoir en place makambo nyonso ezotambola nango normal balobi pas de ville morte makambo tu eza nango na activation et voilà yango lelo de kolakisa bino comment peuple quinois to peuple quinoise azali kotambola
normalement na ndenge elongo bani eloko vraiment ya mabe ezate mokola lelo mercredi le 3 juin 2026 alors tomoni na ba point chaud tomoni batie vraiment la police ya ville province en Kinshasa donc ba policier baza au 4 coins bazotala kaka comment mokola lelo ndenge ezotambola bazosécuriser pour population na bango bana mboka balobi tokotumba pine te tokosala desordre te en tout cas kimia eza nango vraiment tozomona malgré transport eza vraiment ndenge ezalaka te parce que bachauffeur ebele bamoko ebele babangi na bango kobisa bamituka na bango mais baoyo babi keno te tokosala parce que bakino te mpe bakinose il faut bakende mosala basala to ede bango mituka esala nango normal voilà naza mpe na ndeko moko ya Maniema tosola na ye okozala mpe na mala mingi d'abord ye aza na nzela kaka ndenge ezalaka mbote papa mbote mama komona ya papa komonanga monsieur Merlin voilà yo ozalaki no na père te ya mokola lelo kobanga ezalaki te père monsieur journaliste bonjour d'abord bonjour tobandaki kaka boye toyaka boye ville morte mais biso toyebi makambo ya ville morte wana te toyebi makambo ya ville morte wana te toyebi makambo wana te mais toye awa sur le terrain tobimi toye sur le terrain tomoni circulation eza te eloko te toyebi te soki nini yango juste toyebi te tomona bato baza te boye nayebi te soki eza nini juste mais eloko ya malungu eza te obimaki depuis heure mais depuis 7 heures obimaki depuis 7 heures depuis 7 heures mais quand même obuli na yo normal nabuli nanga normal mpe nabula na ngai obula no bien par rapport ndenge omonaka bajournée mosusu lelo ozomona ngo ndenge wana te te lelo eza bongo te nazolingana toalaki mbuta naolingana katisa na nga mbuku na nazwa client mais baclient na amona mpe baza te baninga na mpe bata moto baza mpe te etake mwana mboka Kindoa aussi est-ce que décision eza mabe to malamu décision ya koyoka ville morte bapénalize bato basala te est-ce que eza malamu to eza mabe bon mpona ngai namoni eza nango malamu eza malamu parce que toza na mposa besoin mboka na biso ekende à l'avant yo eza d'accord na film aza d'accord nango take congolais citoyen congolais mpo à part Congo nga na suna pays mosusu te nango ke vivre soki namoni buzoba na Congo fona lobi take citoyen congolais naza na mposa bachange constitution te. Merci beaucoup. Les opinions ya mwana mboka tokoki kozala contre yango te. Voilà, cher ami téléspectateur, ndeka mwana mboka auti koloba en tout cas alobi que circulation ndenge ezalaka vraiment eza bongo te lobi. Donc hier c'était le mardi le 2 juin, basalaki avec un partenaire idéologique bazoi pena ba mwangi mais lelo bazomona kaka journal neti. Voilà, nakolinga pe na pusana pe na ngambo oyo tozomona bongo ba dipoke ba osala mosala initiative bongo ba zongo ndenge nini oyo eza kaka babi tobi makaka pe kaka les 3 jours. Au Pessimbois, Boboy. Merci, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, vers boulevard Lumumba. Comment peuple kinois, peuple kinoise, mazo circulaire à Mokolo, Oyo Baouté Kolobongo, le 3 juin 2026, ville morte. Kobimi Pena communiqué, circulation, mazo Tambola la Bango, mais tellement, vraiment, Nene et Zalabate. Nous appelons mon amour à Mokawa, Tosolana et Take, Kongomani, nous appelons Malomini, Mote Papa. Mote vraiment journaliste, vraiment on a CP l'IPN à regretter. Opposition très faible. Donc Ezamawa. Donc ceux qui vraiment nombre d'étrangers wana bana mboko. Souci. Awa nasa na kati ya entrée Kimbuta. Dans la circulation. Donc na yena tala soki
8 millions bazwaki soki esali mosala na opposition très faible donc lelo opposition ekoma ya mbongo c'est pitié biso yo tobandosala opposition omona mandefu wana Kabila Rwandais wana Kazembele wana tosali ye boye na ofele mais lelo awa na Congo bosimba mbongo ifo utaka epa Kagame siko Kagame nde mutu ayebisi bango bocha ville morte mais bakongomani balobi non beto musalo azosala na Congo ville morte esimba te yango susi na ngeza makasi opposition très faible kotala pe ke balongi pe moke po ba etelo ba salité ba magasin pe minene fongami te ba tebele pe ba ke ba centre ville te puis voilà mais on va esimbi te mais somo moi faillite ezali côté la boulevard biso leto bando sala ville morte ti erreur mona muto ati eloko liboso na yebisala mais déjà tozalaki ya banda 5 heures bamituka yango wana ezokende me vofilme yozotuna ngai te voza radio te yango ti bato bango bazobelela Saint Thérèse bango wana journaliste ekozasongisongi te wana banie babisi te ezopiege ngai maintenant kotala ke bato bavandi vraiment na bandako parce batebele bavandi mpe na bandako etaki emona mboka longwa nanu kote ya kozala opposant kozala soki na pouvoir en place ezala mpena kongomani likanisi oyo baopposant bazwaki est ce que eza malamu bon tozwa nano eloko na ngai ekamusanga na bana ya bakongomani surtout opposition nazoyo bango devant population na biso qui est le vrai congolais na groupe wana vrai congolais nani oyo akoloba na bato ke non tosala marche tosala ville morte komo na ye nani na groupe wana Moïse c'est un Israël ndeko nazokufa mpona tobeta lisolo ya Moïse te tobeta lisolo ya Moïse Katumbi te c'est un étranger Moïse Katumbi lui-même a 5 nationalités vraiment ye moko tanzanien ye moko israélien ye moko égyptien ye moko italien moko zambien et puis sous 6e nationalité alinga koma congolais vous imaginez que Moïse Katumbi président ya Congo maison civile et chef de l'État et aux alentours de 5 nationalités. 5 nationalités. Et des pères qui n'ont pas de Fayoulou. Et nationalité, tu as évité. Kabila Koutou Azala, tu as remarqué que Kabila est là comme Swazilandais. Swazilandais. Donc Kabila est là. Âge 50 ans. Nationalité, âge 50 ans comme Swazilandais. Swazilandais. Ça veut dire que Baza va aventurier politique. Balingi va soit peuple congolais en otage. Et voilà le maire Koufoua. Donc, 30 ans, ça suffit. Comment il est là? Comme le bon Zani. Dans sa constitution en 1992. Or, la conférence nationale souveraine va traiter déjà constitution où Sénégal va faire sa peuple congolais adapté à la condition du peuple congolais. Vraiment. Mais c'est Hippolyte avec un toloke à ça la constitution. C'est ma constitution à moi. Et puis, plus encore, Kabila a un député national, un sénateur copté. Marini Bordeaux, président de l'Assemblée, il y a Sénat. Olivier Kamité. Olivier Kamité, tout le monde loué comme président de l'Assemblée nationale, il y a un Kocha. Congolais, pour se allier avec la constitution, on a basala yango, yo yeba, si na basala yango te. Bazui ba député, ba voté, ba ngote, ba tché. Oh, les députés sont le représentant du peuple. Topesa bango mandaté. Donc Yemoko Kabila azalaki na l'époque illégal parce qu'il n'était pas voté. Bon. Donc nous surtout basali Kitundu. Yemoko ministre des Affaires étrangères na bango. Ayebisa biso na ba radio. Avant cette histoire de constitution vient de mille collines. Notamment qui yango ezali James Kabarebe Bena Roubert ba pour imposer yango biso na assemblée pour ekoma ya biso. Toyebisi bango lisolo ya constitution o ekufa kala
très faible. Kota la paix bango balabi bakosala bataki bongo ville morte moko lelo c'est parce que changement ya constitution bazomona ngo eza avantage ya bakongolais nalobi ozo tout la biso bakeso mabe filme bango te papa ville morte yango no population bango tala bandeko eza ville eza vivant bamagasin yango wana fongwami yebisa bato 164 ville mort ville eza vivant 164 nde mort nalobi moi esa kufa batikalaka kongo ya pamba bato tokobola tofabrika bango dozwi jama kabul akosana no identité na ye vrai fonceur ya kabulu wana oluki makambo okobimisa kombo na yo Denis Esanga aza rebelle Caroline Denis Esanga aya na Congo na titre ya colonel na armée matata po oyebisa biso abandaka yango wa matata po lekima mboka mpona bukanga lonzo mbongo na biso ye na poto yosala ville morta goma voilà merci beaucoup cher téléspectateurs voilà ne pas tout au tambola to commenter to l'axamino que dans qui ça et je tambola et vous appelez malade juste après merci moi t'es papa comment est papa ah nga papa ngai rali papa rali ovandi wapi boy nga pani na changu ovandi na changu ok lelo nayebi ke olandaki na ba radio na ba état pour na mboka lelo le 3 juin le mercredi 2026 eza bongo ville morte alors tant que moi na mboka tango oyokaki yango esalaki yo nini esalinga pasi po eza ba dérangement inutile po bato kaka bafayulu wana soki olandi bango eza pasi ye asanganaka na baninga babemba baoyo bamozito bamoïse katumba apesaka ye maboko mpo eza président mboka eswaka sikoyo azosala badérangement lelo jean pierre bemba ye nazosala mozito ye naza kosalaka sikoyo ye alingi jamais kotravaille na baninga lelo so azwi mboka kotravaille na banani bongo lelo osala barévolution po esala nini kabila ezalaki mabe lelo ezoprete soki kabila komi malamu mpa na ye epeta ningo na kotia na mboka mpa na nini baza batetre na mboka papa baza batetre baza bato kotia na mboka te bemba ye nazosala te amoni bemba te bemba aza lidere makasi mozito aza lidere makasi na bandundu sikoyo ye mosala na tomoni yango te oyo nyonso eza eza badérangement inutile eza na ntina moko te ndenge tomoni lelo vraiment babimi te je crois que bana mpe na ndako bake baetelo te ye kolesa bambota ya bato ye kolesa bambota bato aza ventile papa ese kanga ndenge azali wana mpena ye elonga pambe ezosakili akozala akodirige mboka oyo na bakaprice eza yango batalaka mutu na baparence ya bien kotelekaka elonga pambe oleke mutu oyo soki azwi mboka akodirige bafamille nyonso bien apparence ya pamba ta ndenge ezali aza méchant etake mwana mboka congomani ndenge le président le garant de la nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi ndenge bakeno changement ya constitution ndeka mbala moko d'accord wana eza mpona babelgérant ezalaka babelgérant ya bitumba ezalaka parci pala basanganaka mpo nini bameka kodirige mpo ntango moto akobima na élection adirige baluka alternance esalamaka mpa ya Félix sikoyo oyo eza biloko ya barébellion elekaka kala sikoyo mokotiaka suna mpona nini constitution eza eloko moko kolokola yango eza mpo bakabula bagato bakabulaka toyoka baso bagato na Félix toyoka bagato na Félix te constitution eza ya tina te eza ya babelgérant papa tout ça va clair merci beaucoup pesa pe papa micro on va bien baksa likanisi na ye baksa hein désolé doba micro comment le tout le voilà chers amis téléspectateurs donc tout ça vu le province ya Kinshasa précisément à boulevard Lumumba Kolaksamino comment circulation zali tomoni moi eza vraiment ndenge ezalaka te bato babimi na bango avec ndenge kaka mokonzi ya ngumba ya ville province ya Kinshasa auta koloba keno ville morte exacte donc eza ville vivante donc bobima na bino bokende kosala mosala na bino na ndenge elongolani
chauffeur va aussi à la bango, tu vas tambola circulation ça vient kitoko avec porte d'idéologie je suis vers boulevard Lumumba donc botala na ba sapeur ku tu vas tambola la bango na on fera bango pe ouais bonjour à tous notre tata ouais biso benga na kombo ya Coco Pipi Noma si l'artiste s'appelle designer contemporain à Perle ouais bino bangité la ville morte mais bon petit tambola ville morte na neni wala zane ba yuma wana ba Paul Gagama zotina ba opposa ba lelo ville morte donc abiso tout ça pouvoir en place président de la République Fachi Beto Mukwato Molo alors baki mukola lelo mutu to kene musala coopéra bima muto sala na gouvernement kene musala ça fait beta no forme ça peut ça beta forme yango peto e poto la que la ville est calme sotel na ngambo mona salongo e salama cela veut dire que zola qui saboka cité à peuple congolais biso to semi kimia o kimia eleki chose comme na tout refait la moulay Amani, nous voulons la paix comme lui. C'est ça, papa. Mote mingi, papa journaliste. Ok, na moni bino petit pena ba forme na zomo na ba koiko ya tuka nenga de hôtel ba bino bangi na bino pena ville mo fite bo tambola pena avec partenaire idéologie ko la lelo. Take toza bana ya papa Fachi Beto Mukwa Tondolo simajeko be ya toza. Ba bi ba na distraction na mboka oyo do pamba kwani. To nya ta bango lokola biscuit. Donc biso toza sima chef de l'état ko accompagner na idéologie na ye. Donc bato ba na mbwe ma na mboka Kongo do tala mboka ndenge tambola ya na bia ba o ba na mbwe ma wana bango na idéologie lemba biso tana idéologie ya sima chef de l'état ko accompagner na makambo na ye donc constitution na wezana ya pona bango ko constitution malonga yango to na protesta esalema pona biso citoyen na ba sapeur pe boza d'accord le gouvernement étranger ka basala biso to kamo yango chef de l'état monique sota modifier ngo biso bana mboka to ko so avantage boye pe asamo na mboka saka asia mayo sama bona mboka bona lokumu ya mboka tika kwa tatonde tonda bona mboka bona lokumu ya mboka tika mama mate mame wana mama wana mama congolais tika papa mate sans je comme Vision Fachi tozoya wana na aéroport kozwayo atake ba sapeur à Vision Fachi biso nyonso une enseignement na siège esika tozala kapoto la kisabokasité ya pouvoir en place atake IDPS to sengi victoire Armani nous voulons la paix bino ba étranger pour ba que to modifier constitution mboka poto so kimia la kata mboka la biso Congo to sengi kimia ya wana c'est ça le problème. Okay, merci beaucoup et bonne journée. Voilà chers amis téléspectateurs donc awa en tout cas ezalaka boye mais amo bazolo bake peuple congolais to peuple kinois azoba kino na tango ya président honoraire Joseph Kabila Kabange ba marche banaki ko zala nango vraiment malgré zaki ya ba comment bongo ba gaz lacrymogène mais ba bandai ko tambola et ba fondamani ba zubi ko balobi ke na fona nini excellence monsieur le président de la République alobi ke na marche et salamate en tout cas ko to ala vraiment nako kotisa bino na ndako ya bakonzi bakoyoka bongo ba message na bino en tout cas tozomona tout le ya 4 fois donc 4 fois ya ville province ya Kinshasa circulation bazotambola na bango kitoko et puis na ba point chaud tozomona bongo batie ba policier mpona kosala bongo sécurité et puis tozomona ba FARDC la biso bazotambola kimia avec partenaire idéologie kolakisa lolenge nini bazolandela circulation ya peuple kinois to pe kinoise koyeba kaka ndenge mosala esalama me bandeko basala pena salongo balobi bango makambo ya ba ville morte la bayebi yango te eza nde ville vivante bandeko mosala salongo tozomona
mosala pene ezokende babangi na bango te mambo ya ville morte wana babi biso tokobongisa boulevard na biso kaka atake parc na idéologie ndenge ezalaka vraiment babiloko wana bango babeo te nana ndeko awa nasola na ye bomeza yango mote papa comment na papa Giras papa Giras tomoni bino bien ba principe ya faire ozokombola vraiment boulevard avec parc na idéologie initiative oyo euti wapi mokolo kaka oyo balobaki ville morte biso tosalaka propriété selon ndenge akonzi bapesi biso pouvoir tosala yango biso tosala yango to biso tosalaka propriété na biso osali kaka propriété kaka à l'époque ezalaki so babi ville morte mais kobima ezalaka mpasi bato nabima te banaobanga mona bajeune bazosumba bapine tout au long ya boulevard mais lelo eza ndenge wana te take mwana mboka okoloba nini kasi wana biso makambo ya ville morte toyebi yango te biso toyaba na mboka biso tosala nde mosala biso tosala biso mosala makambo ya ville morte wana mpona biso ekonserne biso te biso toyaka mpona propriété ya biso ya mboka. Ok, merci beaucoup. Bino mamwala tali bino te bino boyoka mpona kosala bongo kosala tout au long ya boulevard ezala bongo na bofete ndenge mokonzi ya ngumba ville oza Kinshasa azolinga koto ya service ya assainissement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. Baza vraiment bato moko ya ko féliciter ko tala vraiment balobi makambo wana biso etali biso te biso tobimi na biso na balabala tosala kaka tota bopeto nasolo na bakongomani bamanyema voilà arrêt oyo ezalaka buka omona mpena plein ya kosaka na kutu te mais lelo tokopa te eza boye mpona nini kaka mpona ville morte yango en tout cas eza pasi te mawa mbote papa bon tokoba mpo eza bongo eza kaka mpona ville morte yango mpo lelo eza mercredi eza journée bato ebele babima koluka me nde toyemake eza kaka mpona ville morte yango eza teke eza réussite ya boposa mais eza bato babangi moko makambo mosusu eza kobima nde moto na moto agarde bani na ndako na ye ngai eza bongo nde nazomona eza kaka mpona ville morte yango nde nazomona bon tokoloba bongo mpo bato babimi te mais toyebi te soki obanga nde babangaki nde babimi te soki orespecte baoposa wana nde nakoza te nayebi te papa obimaki depuis erne obimaki na nzela depuis erne ngana bimaki na nzela depuis 6 heures moi eloko ekoti nango déjà bon nakozanga mwa 10 minutes donc yo moko oyebi mosala biso moto eza journée mosusu tokomi ya 9 heures de 6 heures bajour oyo elandi ndesi hier c'était le mardi de 6 heures ti 10 heures okoma déjà na mbongo ebele bon so neti bamercredi nde eza boye oyo journée oyo ezosala bien de 6 heures na baheure oyo toza wana bon nakozanga kosala ta ba 3 courses te 4 courses mais na 4 courses wana nakozanga ata mwa ba 40 000 to 45 000 mais nga na miche oyo naka na 12 000 donc c'est que lelo pena j'ai mabe te lelo pena j'ai mabe to bakena film mort récit bon ekoza pena iresi nango. Ok, merci beaucoup mwana mboka. Voilà, ndenge na lobena bino kaka. Ya lobena bino. En tout cas, eloko oyo bana kelasi bavandi. Bana ebele bakeba kelasi te. Magasin ya misusu pe tozomona eza fermé. Moi moko nde eza kofungama. Moko. Tutelo ya boulevard Lumumba wa. Moko nde ezo sala nango. Voilà. Na osola kaka na ba manema c'est parce que ba konde ba sunga kabiso na ba temps to mona bongo ba embouteillage kaka ndenge zalaka. To mona pas la type mayo ya le part de la RDC et puis le repère de sommet bongo na Danemark na mboka ya Belgique en tout cas to pesi bongo bonne chance na ba mondialiste na biso. Bote mona mboka. Bote papa mopanzisango. Comment na papa? Comment la ngai Guy Malamba. Guy Malamba papa salaka nzela oyo. Oui, na sala nzela. Kota ba Wileri. Na Wileri, Zando, Galaxy, Bandal, Magasin, Station Macampagne, Victoire partout. Lelo tomoni papa na biso Guy elongi pena ya mawa. Bona hebi so na ya ozapena na sengo. Zando Wileri. Lelo na moni yo elongi ya mawa. Pour nini pour na ville manque réussi Bon, en vrai dire moi début à tongo journée za moi timide mais au petit à petit bato bandi kobima parce que yebi na Kinshasa to civil ba makambo ebele au cas de quoi moi bato bazama ko banga et puis
mais siko ça va bato baba ndea kobima circulation soki na mapa ke part na idéologie circulation vraiment ils ont kaka wande ba 5h ba 6h bato bazaki na mwa bobangi bato bazaki mwa bobangi buke ville morte ba ba gaz lacrymogène ya mauve ya pembe ya noir kanga komi soko mo luka vina ba manteka lelo tomoni ndenge kaka mokonzi ngumba ya ville pour kita ça Daniel Bumba lubaki auté koloba bato babima na bango ba activité ezala tomoni pe bato babimi bato babimi na bango bon moi mboka motuna suka potoka bwana yo mokalelo ndenge le grand de la nation président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki décision ya changer constitution ya mboka na biso eza avantage ya ba congolais to des avantages ya ba congolais bon pour moi na on soutenir vraiment à 100%. On soutient changement de la constitution à 100% parce que la constitution ils ont un défi ébélé. Peut-être ce qu'il y a l'article mort dans la constitution, ils ont échappé dans le moquet. Ils ont le cas de quoi ils ont parti à ma béné, ils ont fait ça dans le boca moussous. Il y a un gros moment les Rwandais, comment la base va pouvoir courir pas la biso n'engé balingi contenir la constitution et attaquer un vrai patriotique la ligne changement la constitution pas même sur constitution ils ont intérêt à ba peuple congolais. C'est pour cela que la sima Fatim Beton pour le changement de la constitution. Merci beaucoup. Les 17 juin tozon ndongwa bongo na Portugal état que congolais mwana mboga ko bani na balo par la biso. Ya mwana la bani no ko soutenir bango lelo. C'est pour cela dans la Varese pour la kisa bolingo ya mboka. Alors victoire wana autre gagner lelo parce que je suis ici et comme ma biso tina victoire à Portugal. Pour la ngai vraiment match à Portugal to gagner bango 2-0. Merci beaucoup. On peut s'appeler Mbote papa. Mbote chef. Comment on est? Comment on a Jonathan Isomba? Papa Jonathan, journal de l'autre monde. Ah, journée. À moi la journée là, ils atteignent les salaires. Mais la senti na minute au moins mouvement comme ya moqué. Moi bah comme Gobima. Mais bah par 6h 5h on a bah zayi pendant comme les arabes bon mais siko au moment là bah comme Gobima na bango. Kotala take mwana mboka ndenge makambo ngo ezotambola vraiment surtout bakoza babi bango bazotelemela kaka nde constitution président de la République a changé constitution te yango tozomona Martin Fayulu tozomona ba Moïse Katumbi belebele bakoza batelemi wana babi keno constitution ya mboka na biso esi bachange yango te eza avantage ya bakongolais te take mwana mboka okoki koloba nini place wana tous les deux cas selon ngai état que congolais tous les deux cas ils ont la président de la République Fachi ils ont la opposant parce que nous avons changé constitution la plupart exemple on avait intérêt na bango d'abord de 1 opposant à mon intérêt ils ont la carte yangwana azoluka telemila président de la République a changé pour intérêt na ye mais on a oluka na yeba constitution so ba changé pour intérêt à peuple pas bika esengo ya mboka na ye peuple pas bika kimia na mboka na ye c'est normal va changer la bango mais so za bona intérêt na bango ke Fachi asa susu soki 20 ans soki 3 ans non so ki yo pona intérêt ke yo président de la République ou mela changement za la tête na mboka to kemba mbongo zo zwa mbongo za la tina te wana esimba te mais so za bona intérêt ya peuple abika esengo mboka na ye abika ba fruit ya mboka na ye to ka ba minéraux to mona ngote toka tout monde ngo tutabi ke senga mboka la biso toka be minéral na bateka ke eboyisi banzele comme kitoko courant zoni normal dollar ekiti comme ko créer na mboka la biso wana ikoza normal so misale koti wana ikoza normal mais ce que ça pour l'intérêt peuple était batika constitution na balungola ka o ba moni ke balobaki ya mabe o zo boma Congo balungoli yango ba changer mais ba trier balungola o ya mabe pour te dire après avoir changer constitution et c'est que mandat ya président de la zéro na sens wana et ça mandat président de la zéro mais ce mandat président de la zéro intérêt peuple za la carte tina nango exact mais ce que mandat président de la zéro pour ça na opposant mon retour au télémélé ce mandat président de la zéro il faut peuple pas à la errer abike c'est mboka na to bike insécurité na mboka na biso total crime tombo qui makasi tout ça les arabes na bango wana ni ceux qui construisent changer un intérêt pour la peuple. Ils ont intérêt pour le peuple. Si le peuple les a errés, à ta façon, on s'en est sans ta salle. Mais si on a dit que Mali, nous sommes motards, on a mis Kanda, on
oza na mikanda tu kompe tracasser ezali mboka mo lakisa eza na pasi policier azokanga moto est-ce que policier ngo rôle les arara akana moto non rôle ya nini wana ya constitution il faut la tina peuple congolais soit tina peuple congolais te eza na tina te. Merci beaucoup mwana mboka, le message est bien passé. Merci. Voilà, tout ça, na yemoko commandant ya ville province Kinshasa, to papa na biso Israël Kantu azotambola pena ko lakisa na ba ikongomani ke na ba activité ezosala na ndenge eloko bani commandant message ko pesa na peuple kinois surtout mimi o bazali bana ya mboka na ba banga ke na ba ke lelo ba ko tumba ba pina mais to moni circulation normale message ko zala. Merci beaucoup Ndego Panisango. Naza na message ya pour féliciter ba peuple kinoise na ba kinois na ndenge bayokaki mbela na biso ke bafungola magasin basala limbongo na bango bato ba bis basala ba taxi na bango bato ba moto taxi bango donc namoni population atosi na mot d'ordre et puis na confiance ba pesa na police pour la combattre la bango na biloko na bango les tobaki ke batambola pe ya solo za barabara toko mona so ya solo ba ko effectivement batambola na bango na kimenyo surtout. Merci beaucoup. Et donc on a kosenga bande kwa za libanda ya mboka bacha matoi na bango na ba opposant ou ba vérité. Oui, l'opposition est malamu, est mabete, mais il y a opposition constructive. Oh, il y a pas la kotonga, il y a pas la kobebisa te. Ko ya ba intention ko buka bloc de te, ko pesa ba intention de ba jeune, pour to buka contre le gouvernement, mboka nyonso ezala ba konzi, mboka ezali nebeko nango. Yango to senga ba libanda, o ba diaspora, o ba zali ya solo ba opposant, ba ya kotonga mboka et non ba ya kopanza mboka. Bakaba ba ville morte, bakaba ville sans vie, ezali sous na molongo te. Yaka pesa ba kanisi na yo. Biso la politique tobati la yo na biloko na yo quelle soit nature na yo et si qu'on fait la biso problème biso ni police à la ligne police régalienne police au milieu du village la police partisane te ce qu'on a besoin na yo ko bunga mboka to bunga mboka ko pesa ba tu ba intention que ko buka que ko tu ba piner voilà te boyi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, cher ami téléspectateur, nenge toloba la bino kaka que bomoni wana zabongo numéro 1 il y a ville province ya Kinshasa côté ya la police le général Israël Kantu bomoni bena nenge botu kaka petit message avec là kimia eza nango population bazotambola na ndenge elongo bani ezaki bongo 6 heures moi bah qu'est-ce que ezalaki hein moi bobani ya moke ezalaki pour l'instant pour le moment en tout cas bamituka et comme déjà kotambola na ndenge elongo bani ya mabe ezalango te ya mabe ezate bato babima na bango tout le monde bato bazobima déjà en tout cas ya mabe ezalango te voilà moko ya bino moi la bitina bino na combo ya Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement appelé Exode 14-14 en tout cas nazo tambola nazo laksa bino ndenge kaka circulation ko tambola nango circulation ya pena malamu ya pena malamu donc ya mabe ezate boki yemoko le général Israël Kantu a uti koloba na micro ya chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast en tout cas kimia ezali
komona TV ezala radio te ndenge nalobaka na bino TV ezalaka radio te radio kotikala radio TV kotikala télé voilà omoni bino moko nzela pena kitoko bato batambola na bango naza mingi ntango parce que balobaki nde ntango nde zone rouge ntango nde moto bazalaka vraiment bana ntango bakipe na bango te babimi na bango normal donc voilà bato batambola na bango vraiment bato batambola na bango pena normal voilà Mbote mwana mboka? Ah, Mbote tata. Comment est papa? Comme Bologna. Papa Bologna, comment est où tu as pu? Ah, tu es Congo central tata. Oti Congo central, circulation de côté wana? Tu es comme awa? En tout cas, pena circulation pepele moi buzo bezala na péage mais en tout cas c'est bon. Voilà. Lelo omoni neni awa na ville poza Kinshasa. Pour la circulation, ba mituka ndenge za belé. En tout cas, les pena circulation za pena rare pena c'est les apolélé batu pe ya kotanga donc par rapport à des toka ki journal ndenge les aller là. Donc tout monde pena que oui, ça pena réalité pena. Donc tout ba pona yo ville mo chose réussi. En tout cas, ça réussi parce que batu babimité même ba bouli do ba kemba donc on appelle que oui, mouvement zati. Mais yo za na nzela zo tambola. Bon, biso to uti Congo central tuti Congo central et tombe kuti biso to koti et on moni biso to rouler boule. OK. Merci beaucoup. Et tant que tu papier, moi na mboka. Changement de constitution mboka na biso. Pour changer les avantages ya ba Congolais to des avantages ya ba Congolais. Non, tu vas na place wana les années biso nde tozo kunga mo muke. Les avantages pour la biso. OK. Donc ebelo bazo ignorer bazo mona soki ndenge nini na wana baza na kobunga. Donc mama les avantages parce que toza na posa to koma na mambo ya biso. To dépendre na batuté. Donc ebele bazo comprendre idéologie wana te. Donc c'est un peu ça faut pas luka pena bazonga pena sima batala pena que non les avantages na biso. Donc faut pas dire na se makambo pena faut ça la pena pour indu ça faut ipanda. OK. Merci beaucoup mon amour. Mbote papa? Mbote papa le journaliste. Alors comment bakisani na oyo papa biso mopila utoloba? Bon, déjà juste ongala ngala loba. Le ongala ya ko remarquer chez nous les Africains to ils souvent biso ba Congolais chaque événement il est en mboka. Donc biso mo ba na mboka to préféraka to ça ba désordre, ba iba, ba buka, ba ça ba pillage. Donc le bwana esa passe makasi na mboka. Le journal lelo mudunyo so azaki surpris. Bon malgré ezaki likambo ko mudunyo sa eba que non événement eza na mboka lelo. Bon tout moni même à la boulevard même circulation ya mituka nde ezalaka na mouvement ya bato en tout cas ezati. Donc on a ezalaki nango mpona loba vraiment ya wa fatigue pe ya voyage donc voilà nayebi ke tokokutana tokosola lisusu nde kaka ndeko auti koloba bonne journée voilà nde kaka bandeko bauti koloba circulation eza vraiment na lolenge ezalaka te eza vraiment lolenge ezalaka te bamituka ezotambola yango déjà ebandi déjà kotambola koto mosusu ville morte réussi koto mosusu eza réussi te alors
Moi, je suis au milieu du village. Donc, Naza pour te, Naza contre te. Étant que journaliste d'investigation, Naza katikati. Pour ça, on a sali. Mon collègue, biso tozara na kini, biso tozara na kini. En tout cas, circulation est vraiment te ndenge ezalaka. La circulation est vraiment te ndenge ezalaka. Bakinois na bakinoise, banga ki na bango. Banga na bango ko bima. Na ti ba midi totana nu ndenge journal ekozala mais quelques minutes to kaba ça na bango to moni ba transco OK na bango pe ba ville OK les ando et puis ba moteur ya deux piliers bazo lela kaka pour babi en tout cas circulation est vraiment te ndenge ezalaka mais si to comme ba midi je kozana ngo normal ya ba moni bongo mona bitinda ya bino Watakin 4 les lions de la presse congolaise hautement appelé Exode 14 donc mon habitude na bino Naza toujours na boulevard Lumumba en tout cas oh batumba bapine non tu vas ne pas dire ba initiative ba bino kola ba bi ville morte tika biso koto to ça na biso salongo to bongisa na biso boulevard loka ba mitu kozala ngo belete tout ça appelle salongo avec un partenaire idéologie na kata kaka ya kosinga pe vision ya mokonzi ngumba vivre za Kinshasa koto ya service ya assainissement donc voilà nous besoin na ba supermarché et bani déjà ko sala ba bani déjà ko fongola déjà ko fongola donc besoin na bino mogo bandeko balabi biso tokosala kaka mosala tozokombola biso makadaka tout au long ya boulevard Lumumba voilà ozomona est-ce que vous posez un question papa moté comment est papa comment langa monsieur Honoré mais tout le monde otemika na boulevard Bondeni non biso to luga mbongo ne place so ji place bien au mon ami tout des ba réparer OK to na ba mécanicien ya moja biso ba mécanicien mitraille yo ba mécanicien na moja wana biso la mito bandeko bazo landa yo okomaki depuis bon net ngala ki depuis 6 heures alors on a depuis 6 heures na yende a mais la monument circulation manenge za déjà bon mais quand même la monument évolution yeke malamu et moi malam pour ni tout na mona ki na tongo za ki mamingi te mais la moni bandeko ba mona ki ni tout reta mona tongo ni ba informer ba ninga msubo bi mona bino eloko za tene ba ninga ba bimi le monde bi jebe to ezela la misala so ke yo to bande travailler nenga to ba kaka congolais to pe kinois akoma kolia bona to du jour bimi olie bimi te okolia te alors message oyo ba opposant la biso ya mboka so Congo ba uti ko ba tino les abongo ville kita ke moi la mboka tango yoka kiango isala ko ndeni bon omoni ya lo ba vérité jani tala no zonga lo ma bien na jeune là papa mo ko te na jeune on comprend donc biso ba jeune on mo distraire biso on se comprend on a le bezani ata Félix a un pouvoir ata Martin Félix a un pouvoir to luwa mo on to luwa ga boy donc président Mota na etika so mo la ndako je comprends donc objet de souffrir dans les ans place to ça nous en place moi mabe on tout va ça continuer je lui je dois lui cancer bon ça ne sika to ça la te to souffrir no biso moko on va ni sa biso la ndako ba so to za ba sa jeune fille ba linga e no tout amona ga malamu na ndako so ngala bo za la bomba vite la bonne na ndako yo pesa ngambo na lisa ndako na ngai so vani singa ndako ya liboso na ngala ngala lo on pesa ngambo na lisa ndako bon bakambo bango ya pouvoir bakambo bango ya ba soki ya ko changer soki constitution mboka ya ko changer soki constitution mboka wana soki ya nini wana bon wala kamera na biso ba jeune ya olobezani o biso to bango ya mutu ya eja biso ba jeune ba jo biso en charge ya misala je comprends biso to za bosa ya misala to ndo sala so to sana biso ba place bien et ça na métier mais na za na nzela hein tanya na otambola
makasa oluka mongo me asa mosala nzela boye na boulevard me ana mayele ozala compagnie na maboko yango kasi omo te déjà bien te na mboka eza kitoko te mboka etambola na jeunesse oza comprendre siko bajeune yango basunoli biso boye toyebi te ideni marke fayelo aza nango tobima na nzela tozwa masasi toyebi te aolukela so baproblème to te oza d'accord nango te ata kutu moke songa naza d'accord nango ngai nasala marche lelo sede ngai na mwana martin fayulu tozala tosimba ye na liboko boye totambola ngai ngai na mwana martin fayulu tosimba ye na liboko boye tosala ne marche nde naza d'accord nango ntango bango babombi bana bango batinda biso aolukela so baproblème ozo comprendre me bango bakufa bazonga te siko biso tolanda bango ata fayulu akomi président tolukaka mongo nde toluka boye Kabila ezalaki président na oluka kaka boye Félix ça veut dire batika tovivre nde tovivre na tocomprendre ya Congo tokende nango ya bongo. Merci beaucoup mwana mboka. Voilà wana touti ko kabongo moko ya baelenge otobengaka bato basala bongo bakope na bongo ya mbila donc bamekanisa mbila mpe bakoma ya okamoda bamekanisa mbila mpe bakoma asa otitolo ya boulevard le mumba aza déjà ba clé na maboko mauvais Charlie Wayingu na malora chou tala makambo ezala na mboka ya biso Congo donc papa zana garage na maboko atambola nango na ba baza ba charger bongo ba rétroviseur ba kilontan et tout donc voilà bazango bazaka tout long ya boulevard awa donc ya bika zane d'accord te na ba makambo ya ba marche wana donc avant asala yango bamona pe papa na biso Martin Fayulu aza pe na lifanto na ye asime na loboko bazotambola wana pe bango pe babimi. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, donc to komi na suka ya émission na biso moko lelo nde kaka botindaki moko ya mwana bitino na bino wataki fait 4 les lions de la presse congolaise koya concert na bino kolakisa bino émission moko lelo mercredi le 3 juin 2026 oyo wapi ba opposition ba lobaki no ville morte, donc ville morte, puis côté à pouvoir en place avec non ville vivante, donc tout le monde qui est non circulation, il y a peuple quinoise avec partenaire idéologie, en tout cas il y a ma salamité, donc dans la Kisibino, vraiment la ville mogo boulevard awa bami tuka na tongo makasi bato balaki na mwa bobangi na sikoyo déjà bato babimi bakomi kotambola bino bozomona ya mabe eza te donc oyo batumba bapina oyo basala boye non konsaka tosali magasin misusu bafongoli vraiment te bazalaki na bobangi bato ebele mpe babimi te bana kelasi bake baetele te bato basala bongo na misika mpe ya badistrict nde tozalaka na ntango okende mo amba tofuna bamekala bango moke kovanda lelo na ndako baotala kaka comment mouvement ezotambola voilà ndenge bano kaka bosabone massivement na chaîne bolinga makasi ya biso podcast cartement votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise na suki avant mokola lelo na pesi pena ba motebele na les trous d'affaires bato moko bien sans oublier maman Laura Chômeur boss maman Laura Chou maman ya banebele balobi Arsenal na motema boss Roni Malunama un grand merci aussi à mon vieux Capo Lisopo depuis Londres mon ya Oni britannique un grand merci à mon vieux Derlin Mbitouboba un grand merci à mon pote Marcus Darveil depuis France. Un grand merci aussi à Honorable Destin Mwanda. Un grand merci à ma grande sœur Lana Mosa Pemenzela Lim Loka Porte Lola ya papa Jérémy. Un grand merci à ma grande sœur Clarisse. Voilà, chers amis, tous les spectateurs, bon s'abonner massivement, commentaire Nabino et qu'on appelle Malamini. Merci, Tokuteni, à la prochaine numéro. Ce qui est sur ma scie à son unité. Bye.
biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo mingi